Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez coller sur la famille. En tout cas, bonjour, Nabino, bonsoir, Nabino, Nzambalola. On appelle si biso le souper, malabo, moi, abattre la biso, continuer à battre la biso. En tout cas, la famille, quand on est au message, on a coupé ces bino d'informations. Quand on est au zoom, la macambezo, les casser les réseaux sociaux. Quand on est au zoom, la macambezo, les casser sur Internet. De la capitale pour leur ça. Point de vue, Nabino, Yabiso, quand on est dans le bara, nous sommes là. Pour nous kosala kolobela ba comédien na biso dans les bons ou dans les mal nous sommes tout au monde dans la réseau social en tout cas tu as rapport la kotalisa batou kolobela yango kosala vraiment analyse na biso la famille les to memeli bino likambo ezoleka entre la duchesse Hans et puis il y a Gabi. Il y a des choses à parler dans les kolanga makambo ezo ko graver ezo ko sa graver kaka makambo penda eye makasi na makambo eleki na internet. La famille, Likambo et Onka na mona déjà, il y a cela 2 jours. En tout cas, tant na mona ki la duchesse basali émission na bango, basala ki live, biso to mona ki nde makambo ezoleka. Alors pour le moment, je vous dis la famille, makambo est sous grave. Et sous grave koleka, bande kolanga ba propos tenus au ezobima, en tout cas, et ça lit vraiment bien de part et d'autre. Yango no moni biso to mesana pour la koya koloba comme rocha ba point de vue na biso par rapport à makambo nyos ezoleka na internet ngelo mona oloba nde toza awa na kati internet yango muta malamu azate ye muta malamu azana ete batu nyos bazana bon ka pareil muta kotela azate muta kolongola azate yango na toloba ba comédien na biso boza ba éducateur de masse bomeka ko revoir un peu makambo na bino ozomona eza na bato mosusu basala mabe baloba mabe kala mais il y a un moment donné se rendre compte que non biso tosala mabe tozala na bacompte à rendre na bato il faut vraiment totika vi wana parce que ça ne sert à rien et puis age ezopusana yo balokenda na barankine pourquoi obanazalaka toujours mutu moko boye oyo banoko koleze bato pourquoi parce que toza na internet ndenge ezotambola ekende vraiment mabe. La famille, et là, on va prendre conscience de l'autre monde qui sont passés l'émission, on comprendre que non, Mouto a changé, Mouto a commis, par là, non, le bila, la famille, Makambo est grave. J'espère que tout le monde qui est Michel et Gabi, ou à Salaki, pour la bande de Koufa, Koufa Diana, Makilana Souzi Bantou, à Salaki, émission, pour la Kolobaki, et j'ai balaté, on a la liaki. Donc, on comprend la tébouto, la liaki. Azo continue toujours na ba blague na ye na place qui a s'excuser mais azo continue ba blague na ye et la famille okoki ko sala no ba je na makambo mususu mais ko sala ba je na makambo liwa te okoki ko ya ko cracher na parce qu'il Gabi a craché ka finga rabatu non to mona te ba ko ba ko sala ba analyse non to mona te ba ko sala émission so ba ki ko sala live voilà c'est parce que ayaki ko toucher bato aussi ba kufa oh ba comédien ba mona pasi bato bavanda na bango bayoka pasi y compris ba famille na bango bayoka pasi alors place point oya Gabi a touché qui est qui point moko oya qui sensible pas ba comédien pas bato nyonso même aux comédien en tout cas pour là il qui vraiment mabe bato bayoka qui passe na ngo voir même ba famille na bango et komeli bango et ça qui vraiment bien té yango moni bato ba ndeko basaki nini bayaki koloba vous comprendre yango bato bayaki koloba par rapport ya ba dire ya Gabi na ba na liwa vous comprenez mais kota la ko finga ko sala ba bilo réunion son non ba ko sala live vous comprenez ceux qui ba yaki c'est parce que akende qui trop loin akende qui vraiment trop vite na makambo ya Gabi alobaki et sunga ki mitema bande ko na biso te yango moni ba yaki koloba toke plus loin na mo ba tumusu ba lobi que ba duchesse ba finga ba sala ba ya Gabi pa finga ka mais kokota ni na likambo ya liwa nde sali batu pasi to mekaka kotala likambo nde likambo ezokendele eza na mutu moko ta kosepela ndeko ne moko akufa baya koloba likambo ndeko ne akufa ke nga mutu na lia ye la famille même ata yo mutu kosala analyse koloba ke bapopo ya Gabi bango nyonso bazaka ndenge moko fo ozala noka mutu moko oza na motema te parce que mutu aza na motema aosepela likambo wana te ozo comprendre kofinga bafinga to pe bafingaka là c'est autre chose pe ya Gabi afingaka c'est autre chose est-ce que bon mona déjà tinde ya Gabi afinga bon mona déjà ko ça live
Et puis na live voilà so tali bien ba ans batikale kotanga komba mutu te mais o balobaka mutu o ye moko yebi ke likambo en tout cas etouché nga baloba nanga ezala bongo ye moko sentir ke likambo mutu azoloba en tout cas ezanga nde balobeli donc yagabi ndazwi part na ye à comprendre que likambo bandeko na so bavandeli sur na plateau eza nde ye vous comprendre à comprendre que eza nde ye alors la famille esali vraiment pasi esali kitoko te pe esungi te alors bandeko na on tient la bien no bomo kolanda ba propos ya Gabi toki na bino mukie boyoka ba propos ya Gabi on sa répondre la duchesse à répondre boyoka makambo ndenge vraiment ekomi sous grave mais non bandela bino e bandela lisolo ndenge bandaki boyoka ndenge pe bango basalaki live ndenge ya Gabi à répondre bango la place voilà à répondre bango la famille en tout cas esali kitoko te esali vraiment bien te bandeko toyokana et puis tokoya pour la analyse abimi na media base be na poto pourquoi ka ye na pede wana mususu ba ka balobaka kwani ni kaka ye kaka bimaka lobaka ba 2 minutes bazali ba présent bobo bazali ba Christian Petit bazali ba baza plein na poto ka bango net balobaka tika hypocrisie et amala mutevie amatabe ngota vie mutunanga et amabe kolinga te kopesa bato porte balobaka Gabi aza ingrate ntango yo ozoloba bato baloba naza ingrate te ntango nga na koloba ekomaka Gabi aza ingrate c'est pas po moto azweli nga rendez-vous nde okoma komanipule nga te en tout cas fais gaffe vraiment nalobi moke naa na posa oloba ebele me nalobi nasuki ka wana kokota makambo nanga te atoki likambo na kokota te mpo yanga yayo mpe nga nakotaka te so na moni wana kota te po perdre ma po finga kabato o finga pelo finga kalunga na kota te c'est ça c'est que na suki wala ba muto ko yo poza mutu malamu yo finga mikolo o finga mikolo muto ko kalunga ko fingete muto ko pela yo ko fingete biso to swana to abasi na basi on dirait yo za bien on dirait yo finga kabato te non kokota makam nanga te s'il te plaît ata na perdre kokota raté. Non. Voilà la famille, en tout cas, voilà Tolandi Penza, Tolandi ya Gabi na boke binyo sonenge ameki koloba, toyeki ba propos na ye ou à tenir devant Anse et puis la duchesse, nenga bengi la duchesse PD. La famille, eza pasi pe mawa. Ngai na kote la mutu moko te na kote la Anse na kote la non. Biso to mona makambo eleka na internet kala eleka pendenge en sacré cette oyoka mais na likambo il s'agit pas des insultes to cha likambo la mesa il s'agit pas des insultes au en sa fingara toni non to lobela ba propos ya makamba liwa il s'agit des lettres humaines au ekenda o ba douleur ba passe za la mitema ozo comprendre to za to vandeli wana to tika koloba ta finga parce que finga na ye non to mona te bandeko na biso baya koloba mpona kofinga ya Gabi non to mona bango te soki lelo baye koloba c'est parce que bango nyonso bayoka pasi na liwa Diana bayoka pasi na liwa Suzy bafamille bayoka pasi biso ba oyo bafani mpe toyoka pasi na liwa mpo basakana na liwa te yango omoni bayaki kosala live par rapport à ça mais si yayika bainsulte peut-être balinga baya na bango te mais eza par rapport ya liwa parce que Gabi ti ata asita azwelaka ye rendez-vous wana ya Gabi ande ko continuer ko finga yo somo ansa ye ko lobela ngo aya te soki ba ye eza par rapport ya makambo abimisi ba propos ezaki tellement mabe ezaki ba propos moko ya pasi ozo comprendre tout ça la baje na makambo susu to finga to sala n'importe quoi mais to koki okota na ba vie ya bato ba kufite liwa ya mutu kolongola mutu na vie ezaki kitoko te bino bato bazo ko encourager que sa finga kala déjà sa finga non il s'agit na ko finga te mais il s'agit na ya Gabi akei musika akendaki tellement musika na ba propos na ye ozomona baye kotalisa et puis so olandi émission na bango balobaki mabete bango kutu bazoloba que na sens que okoloba likambo beto mosusu eza nango bongo te mais bato bakokanitelo mabe osantiki bazokoéchappe na likambo yango ngai nalandaki yango balobaki nango mabe te mais tellement que ya Gabi alingaka toujours pas ya korépondre na bémission alingaka toujours ya kosala barandone kaka azwa mwa mbongo na ye yango nde ezosala mpasi
Vous comprenez? Il y a Gabi au salon, mais puis les camons, on a son leki. Na place, il y a Gabi à s'esquiser ta pour la baoué, ou n'a jamais. Il y a Gabi à continuer toujours quand il y a ça là, ba chronique na ye, à continuer toujours quand il y a bouzoba. Na autre la démission dernièrement lobby, nde bazana bazoye batel mutuni na liaki. Et ça Diana, tout ça qui nan oh bazoye batel bazana confusion. Donc pour na ye, et ça normal. Aza attend la temps qu'on s'excuse devant bateau à blessé mité ma voix même ma famille il y a bateau bakoufa. C'est vraiment triste. Vous comprenez et ça la passe pe mawa. Bande kolanga lelo ya gabel bi bateau ba ka kolobate kaka ons nde ba ya ka ba mi balena la duchesse. C'est parce que ba comédien bazana bango bazuzonga sima. Batebele ba koma ko banga. Azo banga ba ya ko tiena ba miniature, azo banga ba ya ko figure. Or c'est pas ça. C'est pas ça. Totika hypocrisie ba comédien. So bo moni likamo beza malamu te bo telemela yango. So bo sangani bino nyonso ekozala bien. Tellement botika la 2 personnes, 3 personnes, ba on ba finga la ba mais au moins la pe belé baza wana ba sepele na ba papa ya gabité. Mais ba bombe na mitema. Ba boko bima sur internet. On a makamba bo sangani penza bo telemeli mutu. A sentir que non ba telemelinga mbala sima mutu pe akozana ba réserve ya koya koloba makamu susu mais c'est parce que biso to tika kato ima na se to sepeli na likambu te mais to bomba ona mitema na biso sans pourtant to ya koloba sans pourtant to sangana to lukata solution to telemela yango to tika moi mutu moko 2 personnes ba telemela ya kitoko te ba comédien bo changer na comportement na bino ya hypocrisie et ça kitoko te. Si quoi y a Gabi à traiter bango bato ba ekolo ba la télévision traiter bango ba hypocrite. Ceux qui ba yo lo ba ki yo za hypocrite yo ko bimisa makambo on peut ba ekolo ba hypocrisie ngo utuwa. Au mieux ki bo confondre na bino makambo ti ba ka koloba. Bo za kana maîtrise makambo ya ka koloba te. Tango yo zo benga bato hypocrite yo ya ozaka hypocrite yango ya ko ba la télévision. Si ko lelo ba ekolo belo lo bengi bango ba hypocrite. Elingo lo banini. Elingo lo banini. C'est que makambo ba ka koloba bo za la maîtrise na ngote. Boye barate makambo boya ka koloba et ça la passe bande kolanga ça fait très mal, ça fait très mal. Ce qu'on moni que vous avez un grand pas ensango mutazela ki ceux qui rendez-vous et pour bien avelenga ka rendez-vous ya pamba pour une mission to kati mukie et ça la passe bande kolanga ça fait très mal. Quand les gens ceux qui la duchesse a ya aya suko manquer yo parce qu'au finge PD quand qui pédale la duchesse voilà ouais l'obama l'internet et l'obama air nyonso mais non peut te mona preuve na ngote mais ya gabi yo sur koloba ceux qui parlent bisco yé pa ya sous aya ko manquer et zandeni bon monte que bino mo ba comédie boza ba semer de troubles bino mo ba comédie boza malamu te ba malamu te bo ki na makamona nenga mabe bo sa makamoko beza kitoko te ba comédien en tout cas bo changer penza bo kitoko te. Bande kolanga vraiment to ke pa to zonge pa nga pona ans na mona pena ans a changea ans soka finga ka kala mais lelo on dira prendre après la conscience ans a commencé à la télévision sentir que moto a raisonné a changea ya gabi pe changer bo changer ya kitoko te so koli réserver ndamba vie na o etikali réserver ngo bomba ngo malamu bomba motema na yo ya gabi ya kitoko te o sa makambo ezo se pesa bande côté. Changer, changer pendant tout cas la famille. Et ça qui te côté. Au bêti ma bé, aux obéta ma bé. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete. C'est ton ya Belleville TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour Pétomple, Bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement, ya ba avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, yaka awa. Osepela, au vivre ambiance, oyo na notikali ko vivre te, le 29 mars oyo, na showbiz nga na zanga te. Hey, Keyo, oui,